Mbote bandeko balandi ya programme na biso ya Afrique en marche. Lelo tozali moko na mercredi 27 avril 2022 wa peske zo biso na nkamba Yelusalemi pona kofongola milulu ya 63e anniversaire uta mama Mulundi Tani Marie atika kibiso na bonzoto nde na tina wana festivité ya munene ya marche joyeuse ekosalama awa na nkamba Yelusalemi pona kofongola milulu na biso ya le 27 avril totombeli biso bonso tolanda ndenge nini molulu na biso ekosalama na mokona lelo na nkamba Yelusalemi.
Tokomi esika likambo limataka nzete toyebi ndenge tokopeselaka lokumu mbum mbum tokiti tata Simoni Kimbangu Kyanganya ye tata Mwanda Velela ye tata Simoni Kimbangu Kyanganya ye tata Simoni Kimbangu Kyanganya Mwanda Velela wazola walendi zola kaka ekaka yangi kaka yangi kaka yangi kaka mama mwilukia wanga marinzi tanya ye mama mwilukia wanga marinzi tanya ye mama mwilukia wanga marinzi tanya ye Mwilwe Kiawanga Mama ya Mabote Mama Molobelia Gamboye 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 ya solo oh kombo na Nzambe tata mwana fe tata molimo santo yawe nkolo na bolingo totondi obotondi na mokolo lelo ya le 27 avril 2022 solo papa biso ba mama na yo bana na yo touti bikuli mobimba bamsusu bazana na nzela bakangami uta lobi na bakomite biso ba bis na ba bis etondi bazali koya pona kokumisa yo Nzambe bazali koya pona kopesa yo esengo bazali koya pona kosepelisa yo mokonzi bazali koya po basalela oyo lobaka ba mama ye nde papa toye ba mama mususu baete batikali makoki ezali te ya kofuta transport koya ba mususu pe baete bakangami na bapasi moye baya ezali te mais biso baso toye awa toye ko représenter ba mama ya mokili mobimba toye pa ina tata mokonzi abule Nzambe ba Nzambe mokonzi bakonzi le tout puissant obongi na lokumu obongi na masanzoli papa nde biso bana toye bika nkumba kwa sikwa kumba kwa yala kumba kwa yazitiswa mama mwiloye yango papa biso bana na yo toye po ete tozala reconnaissante
liboso na tata Molimo Santo ndengo yela kibiso elongo na mama mwelu molongani na yo mpo ete aya kotombola lokumu ya bamama tokoma lolengo tokomi lelo na lingomba na mangomba na leta soki mama mwelu te biso bamama tolingi toyebana andimi pasi ya 38 ans pasi ya minyoko ya kozanga po ete biso lelo toyebana kwe ezali grâce ya mama mwelu nde papa mokolo mwa lelo tozali ba reconnaissante koya liboso no tata Molimo Santo ndenga Apocalypse 22:17 elobi ete Molimo aina mwasi na libala baina mai na bomoi mai na bomoi ezali liloba na Nzambe ba o baza na matoyi ya koyoka bayoka boyaki elongo na molongani na yo mpona koteya biso likambo na Nzambe po ete moto mwindu abungaki akoka kozonga na nzela po ete akoka kosepela yango toye epai no kosenga merci likolo ya merci tata Molimo Santo soki mama mula bebisaki nde biso lelo tomonani boye te mama mpe aza na likambo ya koloba te liboso ya batata liboso ya bato me na bolingo na yo ndenge omemelaki biso mama oyaki na ye andima pasi asunga yo abenga masoutien nde lelo tomonani boye komi fierité lokumu ya mama mulu emata ti esika ezanga suka nde yango papa biso toye ya koloba mingi eza te mpo tobongisaki discours tokoki mpe kokango nzela ntango molai te mpo bapaya baza na nzela babengi baza koya nde yango papa toye epai na yo mokolo mwa lelo yo oyoka libondeli ya bamama papa oyoka kolela bamama kotala lelo tokoti le 27 toclôturer centenaire mais lokola ezali sanzo bango mibale babandaki tataki mbangu le 6 mama tiki biso le 27 mission esili mpo etakende osengela biso toclôturer avril centenaire nde biso bamama tata toye kolela toye epai na yo tata atango bosolola mama mwili bobongisela biso pasi eleki papa kotala bisika nyonso pasi kolela kotala bisika nyonso maladi bisika moko kini ezali te tala mokili yango papa yo kaka oza na mama yo kaka mpe mopesi na kimia yo mpe kaka mopesi na nyonso oyo bato balukaka ezalaka na maboko na yo yawe nde yango biso bana na yo toye epai na yo kanisela biso na clôture ya centenaire kanisela biso batata bamama bilenge bampaka bana mike biso banso toye kokwela na se makolo na yo yawe yokela biso mawa soki ozeli kaka mutu moko abongwana na ndenge posa ya mutu eza papa eza pasi salela biso mawa na yo salela biso bolingo na yo osepelisa biso oyo tikali tokopalisa toye papa bongisela bo baza na nzela bakoma po ete tosala mosala ndenge tolobi ete bamama basepelisaka yo mama mulu asepelisaki yo tata Molimo Santo 38 ans na bizaleli na bolingo na mibeko na misala nde yaki elonga ya mama mulu biso baye tozali balanda mama mulu tokomi nano esika wana te toza kosepelisa na misala me oyo ozolinga kati na biso ezali te kasi papa yokela biso mawa na baoyo bakoli kobongwana po ete babika osalisa biso le 27 yangoyo clôture ya centenaire le 6 le 27 akangi makambo mois d'avril tata Molimo Santo lobi nini yango la papa biso toye kosepelisa yo bamama no bazoya tosangana elongo obongisa mosala esama kitoko biso tolingaka ntango yo osekaka soki oseki bamama bazwi nini bamama ye nakokende mosika te yawe motema moko na moko oyebi mposa ya moko na moko ayawa oyebi ata tolobi te kokisela biso oyo asengaka nde bapesaka ye oyo abetaka porte oyo alukaka toye kosenga toye kobeta porte toye koluka po tozwa tobino maboko pamba te me tozwa susu plus na mokumbo oyo pese biso ezobakisama ndenge moko lobi mosala ezoya susu makasi tokoka yango lingomba na biso mpe emata na nzela ya bamama po ete mama mulu pasi amonaki akoka kosepela ntina na biso bamama nde ya moke tozalaki nango esengo
tala nzembo sengo muke to ye poto pese sengo la bisotolo. Obetela la bisotolo posotolo bito bunaka. Malgré peso esengo na biso ata tokomi esika mama mulu te me tokoma taleka katikati tolekisa ta katikati ata tokomi na suka te po yo soki osepeli tozwi mapamboli biso bamabota na biso bana na biso tobikisa mpe mokili yango posa na biso ezali nde yango papa tokozotanga tobongisi banzembo ebele oyo tokoki koyembela lelo kasi tomoni baza deja bamisusu basi bakomi tozwa ntango molai te nde tosengi mayele mpona kotambusa mosala tosengi makasi tosengi bwania bososoli soki makambo toza nango te tokoka kotambusa mosala te longolela biso oyo ya mabe ekende mosika po ete biso tokoka kosala mosala ndenge esengeli yango wana papa toye epai no maboko pamba te lelo ezali mama nyonso ayini eloko ya déjeuner botombola nanu yawe amona botombola nanu basardini na tongo baspageti biso nyonso basukali biso nyonso bakafe banescafe banesqui nyonso papa oyo biso tobongisi me na tongo lelo tolobi tokoki koya maboko pamba te tosengi lisusu wapi ngombe clôture ya biso papa oyo eza avant vous mosusu ezoya yaka bana bayaka maboko pamba te epai ya tata na toyebi tozoyamba bapa ya ndenge na ndenge oyo ya ntongo eza yango moke me eza elembo topesi tokei lisusu kobongama mpo tosepelisa toza lisusu na le 30 avril mpo na mama mbuta tukumado tukukita slogan mbuta tielaki biso tumataka kaka tukitaka te tozali mpe kobongama na ntina le 30 avril tosepelise nde yango papa toye nango yango kaka tozalaki nango nzambe na biso po ete tokoka kosenga yo na ntongo ya lelo okombo na tata mwana mpe tata molimo sante amen amen. Bamama onye bana ya mama mwinu Kyawanga onye basutie ya Lingomba onye motema ya papa Simoki Mbangu Kyangani onye Eunwe 27 avril oye kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso tokoloba lisusu nini bamama balobi ndenge bafukami boye ezala bamibange ezala ba jeune mabumbu etonda na basicatrice ya bambeli nzambe na biso yokela biso mawa soki mpona lisumu oyo koko na biso ya yambo asalaka ndenge andimaka kokosama olimbisa biso 30 yango oyo uta yo tata mosikoli olataki na biso saki elongo ngai na témoignaka yango pamba te ngai pe nalatelaka saki awa na nkamba yo papa Simoki Mbangu Kyangani olataka saki elongo na biso basumuki yoko nzambe ndenge omemelaki mwana na yo ekuluzu biso pe oye komemela biso ekuluzu anso tozali kosalaka ya babe limbisa biso biso tozotalela kaka seyo pamba te nde filwa di iladio
okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Bolimbisi papa na bosani 63e anniversaire ya maman. Ba mama na yo to bongisi cadeau apa ba cadeau. Cadeau to bongisi eza déjà na centre d'accueil. To sombeli yo tata molimo santo mutuka ya livraison ndenge to soba bo eza na kati ya centre ona lutendele ndengo loba ko zaki na besoin mutuka siko to zuya eza na chez nous là. Et c'est comme qui depuis avant-hier to sombeli o mutuka livraison makambo evanda biloko comme okenda comme kotika ba yango to pesi o cadeau na 63e anniversaire ya maman Mwilo na komba tata mwana pe molimo santu. Amen. Amen. Tata mwanda velela nzambi tino mintino tino yenge tuka betu batata yengudi zako makutu mazibu kiti tuzolelewa kanifinsongi watu siamisa kadingeyevo ukukwenda nga watete kumlangu kazola nga nomasa mamvunzuko beto mpe tekila tukota momo nzwanzabi twakibakila fina kutusiamisa munkotolo ya le 27 avril tina tata mwanda velela tukulombele wabakafulu watusikirikisa. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Mama oye! Mama oye! Mama oye! Eunui! Embazi! Ilumu biakului! Yangalala! Esengo bi esengo te! Qui se voga qui se kui sai voga sai kui ulenda kuto seva pona ba mama tondi makabino deux fois te soki bozwi likambo bokokisaka yango. Tolobi la bino siko apaki azota la bino. Ozali eh? Est-ce que tu ressens l'échec? Avant, hein? Voilà, apaki to relax ça y est. Bazabana. Bon, comment on dit? Ndenge ba mama
ndenge ba mama bazo sala biso tozo tala pe tozo landa bango na mayele papa le 20 mai papa oyo bango bakosala biso tokosala le double ya le 20 mai akawa lobinga moko témoin tokotala mokolo wana bino bolobi bien nakoseka mais naseki nanu te parce que tozala na kati ya likambo soki namoni claire nde nakoseka soki claire te nakoseka te claire ezali bi ezali te balobi ezali nakoseka kaka mpo na bongo vraiment lelo zone esengo tozomona ke bato bakomi te me baza na nzela bakangami mingi na nzela braza mpe na partir ya 11h avion ekoti lisusu badiscours ekozala oya ndenge na ndenge oyo ezali ke lingomba mpe asali ya ye oyo ezali ke bamama mpe basali ya bango oyo ezali ke leta mpe bazoya bazosala ya bango sikoyo tomibongisa bien toyokani fete ya bamama mwilo lelo oyo nayoki lisusu ke angola mpe bato nayeba koya meme bakokoma na retard me naza na programme bato bakonzi ya leta toyokani badrapo eza bonya banani na banani na Angola. Voilà. Fete ya lelo, tozotala ba mama tomoni ngombe ya liboso ya mulongo lobi nkunki be nani okolekisa batata oyo ezalaka te wana me oyo ya batata omwana azotambola efukami na nzela tanga na yo bapanzi na sansi wana oyo ekomi likambo me oyo afukami tokoma ye akomaka te nayebisi deja programme ndenge makambo ezali eza mokolo monene eza mokolo na biso ya lokumu bamama tokontinue kosala misala ndenge tozopesela yango makambo eza koya liboso ya minene alors ntango wana biso tokozala biso prêt toyokani tozoyoka ya ndenge na matoi tozomona mingi me kambo nyonso ezotalela nde tata nzambe akosilisa yango wana tobanga na biso te bapapa balobaki na 5 mois tozolandela makambo nyonso ndenge ezali wana biso makasi kaka na mabondeli mpe na misala tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bamama oye toyoki te yawe alobi makambo nyonso totalela nzambe tata molimo santu nzambe kati na bana ya bato tata simoki mbangu jangani bongele meso okokisi ya bilaka bongele meso oyo akopangusa pinzoli ya mutu mwindu bongele meso tukubika moko twatonda lusia musu lusiku musu longi lya mpwenya tutambuki kwa tata nzambi munkumbwase ye mwana tata mwanda melela munkumbwase ye mwana tata mwanda melela
pas déjeuner. Comme ça, va Tchastani, va tu l'as faut à la distance. Bientôt, sindika bana bakumusaba. Tobondela. Tata Nzambe Kolois Tata Molimo Centre. Bobate la biso na butu, bobate la biso pe na moi, tongo etanaki. Lelo ezali mokolo ya nkembo ya esengo. O ezali ke kolonga ya mama mwilo. Biso nyonso toye. Toyebi ke eza mokolo ya mabondeli. Mokolo pe ya kokanisa. Ikolo eza ya kofungwama. Bokoyamba ba rapport ya bato nyonso ya mokili mobimba. Oyebi ke mpasi ezali. Ozali molobeli na biso. Ozali pembe na batata na biso sengela biso kimia ya na mokili. Ke mbokona na likolo awa na sende kimia tozosenga. Ebandela programme tisuka tutiango na maboko na bino. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Amen. Luenda Camboter. Mbote mama journaliste, kombo na ngai mama révérende, mama bébé mukoko. Ya solo lelo ezali mokolo monene o tozokanisa mama na biso mama mwilu. Lelo soki biso ba mama tokomi ba révérende, ba mama tokomi ba ministre, ba docteur grâce ya mama mwilu. Mwasi oyo amonaki pasi oyo na 1921 beti ngonga alobi na mobali na ye ndima na kopesa ye maboko. Lelo epe biso ba mama tozali déterminé, tozali kopesa papa Simon Kimbangu kianga ni maboko yango na mokolo mwa lelo ezali journée moko spéciale. Merci beaucoup maman. Mbote papa opesa biso kombo na ope esengo nini ozali nango na mokolo na lelo ya le 27 avril. Merci maman journaliste. Kombo na ngai papa Malundama Munkoka. Misciple ezali kombo papa Simon Kimbangu kiangani abengela kanga tango nyonso za kombo lero na kobeta bal misciple tozali na esengo ya mkola lelo le 27 na 1959 ezalaka mawa mama mwilu atiki biso mais sikoyo ekoma esengo pamba te elonga ya mama mwilu ezalaka nde le 27 avril 1959 mutu soko abotami akutanaka na makambo ebele neti ye azalaki moponami basi ya baprofete bakotaka likolo te bazalaka na mikakatano mingi mpe bakoya me oyo ya mama mwilu atalisi na mokili mobimba lelo bamama bazwa valeur yango wana lelo ezali le 27 avril 2022 clôture ya centenaire toza na esengo moko ya kosakana na te tala bamama ndenge bayaka kosepelisa tata Molimo Centre biso batata mpe tokotika bamama te po bamama baza basoutien na biso yango wana totondi na esengo na mokolo lelo mama journaliste. Merci beaucoup papa. Merci. Mbote mama opesa biso kombo na yo pe esengo na yo na mokolo na lelo. Nazali mama présidente ya paroisse ya Saint-Ouen kombo na nga mama Marianne oyo nyonso bayebi ngai babenganga ka mama Makwemimo.
ngai nazali mama présidente esengo ezali makasi et surtout tombé le 27 avril mokolo na biso tobengaka mercredi solution pour na biso vraiment toyeko tomber pena au bon moment pamba te kuti biso pena na kati ya Yelusalemi donc totondisa mine esengo yango wana ba mama na ba oyo baye na ba oyo baye te biso tozali elongo pamba te mama Mwilu azali ko contrôler bana na e nyonso pa nyonso bazali na monde entier na ba oyo balali na bopito na ba oyo bazali na kati na ba prison ye na mokolo lelo akolekana oyo nyonso abengami mwana mama Mwilu na mokolo lelo azala na ye dessus te pamba te aye na kati na Yelusalemi te esika nyonso ozali lelo ezali mercredi solution senga epai ozali mama Mwilu akoyoka yo akolekana akopesa solution epai nyonso oyo ozali kolukila solution ye akopesa yo pamba te azali molobeli ayaki mpona biso bamama e place nyonso ozali tozali kosenga kimia ekota na bandako na biso na mabota na biso kimia kati na mokili mobimba pamba te biso tozali ba profil tolandi profil ya mama Mwilu toyebi ke mama Mwilu ye nde azali molobeli na biso aussi lota tozali kolanda ye biso ba mama ne tokokisa masoni te yango wana nazalaki na yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Merci beaucoup maman. soki bolandaki biso malamu na nsima ya bililingi tozwaki lisungi epai ya papa Alfonso Landu, mama Fifi Ndongala, remerciement na papa Lambert Makwemino pe mama Deline nde mosungi na bino ya solo ba mama na biso nde tomonani na ba émission oyo ezali koya. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis comparatifs. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt.